Pamela Shekola nayebi te soki yo na mwana no Cynthia Wadol bolingi nini. Yaka Pamela oyoka mwa makambo mike mike. Bon, nayebi yo ndenge kozwa yango te. Cynthia Wadol alobaka te malobi mpona yo. Yaka oyoka kokende na site na ye te po eza na site na ye te. Alobi yango na bato ebele kaka na oyo yebi te azalaka na bango malobi na bato ebele. Yaka oyoka en tout cas ki mama leki to ki yaya ya yo na Cynthia Wadol vraiment ki ennemi eza makasi koleka ki famille. Yaka oyoka pote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pamela Wadol alobi boye. Ye tangu asali site oyo, tangu abandi kosala ba live, ebandi kosimba bato bakomotala ye, mbala moko abandoli ya mbongo, yango yo oyaki. Alobi bato moko te babengaki yo ndenge olobaki na émission na yo ya suka ya le 31 mai 2022. Olobaki ke bato bazo benga yo balobi Pamela sala pe site na yo yo lobi ozalaka nango. Oye siko ochange kombo ekomi kombo mosusu pe olobi obandi sikoyo kosala musala. Alors Wadol alobi oyaki kaka po moni ye abando sala pe mbala moko monetarize pe ndenga za wana akomoli ya mbongo bato bazolanda ebele yango wana oye na cadre ya jalousie osurveillaka makambo nyonso ya ye. Soki ezalaki moto mosusu ya équipe nationale to ya le Kardashian to kaka moto oyo yebi ayaki bongo afungoli pe ebando sala yo ninga kovanda no kaka. Me lokola omoni Wadol yo kanisaka ke aya wabotola yo makambo nyonso. Tango ayaki na équipe nationale omona oyaki na kanda ya kosakana te, omonaki neti ya kobotola esika. Yo ye poto liboso motema ekiti yo. Tango akomi na Grèce akomolelela yo, yo sepeli olobi nga siko nakomi mama leki ye mwana akokoleka ngai te. Tango akomi na France yo moko yebi olinga kosala ye azala. Tango aboyi alingi kaka indépendance na ye okomolukile makambo yango wana bima wana. Mbe otikaki libre te okontrolaka ye nyonso. Yango wana yo osali site oyo bon ezalaka banda kala me oye koannonce ke ozongeli mosala pe alobi boye lokola po atongi yo kala mingi te kaka siko na jie oyo alobi tango olobaki yango le 31 mai ozongeli osalaki deja ba émission mosusu ya kala ozalaki deja kosala mozala kokoka na yo te.
le 31 mai 2022 osalaki mpenza émission otie numéro lokola bato babengi yo te okoma obenga yango annonce alobi totala kaka na alobi na biso te alobi na bato wana batala kaka banda le 30 yango mai 2022 otia te lelo na juillet otiaka eloko moko te parce que ozoboya osala ridicule mpo kaka na le 31 wana ntango olobaki okanisaki lokolo oza Pamela lokolo olobaka otanga mpe lokola oyebisaki moningano oyo botangane abenga mpo afungola nzela bato babanda obenga okanisaki okobeta 30,000 view mbala moko okozwa courage olandisa ya mibale Masha, omoni bato babengi nga de partout Pamela oza na YouTube te ngabi naza na YouTube oza na YouTube Pamela salisa YouTube ngabi te na YouTube na ba monétisanga nasika ngamema tag fine yo yebi nga na pena trop na makambo bona na besoin pena mamuneti yo avi na ngai na sana makambo na nga naza pena nga pena biso na ke na vali na plateau net yenga Congo sali live elenga Congo officiel toza wana kaka parce que on est sur le plateau par rapport mais awa wa eza analyse c'est dire que on a boye donc les gars boye voilà on y va d'accord eza analyse eza ba matière ekotaka donc a dit que pour la chiffre alors pour la chiffre alors donc comprendre bongo on a pour la chiffre alors on a pour la bateau baza ko finga bateau mais yo zo ko porter la bateau wana yo limite pas au limite ba bateau ba texto ba voilà eza ba 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 identité bateau tout ça donc yo za anti-valeur on va combattre bateau oh bateau ko be ça ba identité ba réputation ba ya bateau voilà je suis là d'accord je suis là Pamela awa ina décision boye osala mpenza nini nayebi te wana eloko mpenza osala ye na baantivaleur te moni nazongi boye na ye motu nyonso akovandela vi ya bato nga mpe na koya na kovandela vino nga soki na okende kopuisie cetadire ke fo toyeba yo ozoya kofinga bato oza nani mpo finga bato boye yo ozoya kofinga bato te qui pour insulter le gens à ce niveau parce que les gens pleurent beaucoup lelo toperdre Angélica n'est plus là ezalaki kaka boye tolali tolamuki Angélica ya matière ça sous te voix na toyoka lisusu te dans un clin d'œil il y a des gens qui meurent bato baokufa ya dans les vides boye olobi oyebi moto ano mpasi ozopesa ye te ngai na ye mpona baantivaleur donc yo ndenge oza wana baantivaleur nyonso okorige bango j'espère Mouraba ozanga na kati te Fivette Mayemba ozanga te Raissa Pindi ekcetera na kanisa opona te bongo te sak komono nani Pamela Shekola ok donc ngai na ye kaka mpo na kobongisa donc soki oyebe nde mpona kosala buzoba mobe awa ngai na bato na ngai nakoredike te omoni neti Moura de la presse de gros bisous wana leki na ngai en tout cas on a depuis na bobo ya David Fivette olobi Moura de la presse soda makasi na comprendre que tozali si tu n'es pas pour nous tu es contre nous alors la guerre est commencée mais ntango omoni bulu yeke okoma oloba eza annonce me ya lobi ezalaki annonce te eza mpenza émission oyaki osala échoué yango ti lelo tokomi na juillet ozokoka koya koloba te surtout olobi okosukisa ba anti-valeur entre-temps yo moko anti-valeur wana wadol moto azolobango oza anti-valeur na famille emonanaka mpe na miso ya bato to famille oza anti-valeur kozala na ye banda équipe nationale ti poto emonanaka mpe oza anti-valeur na vie sentimentale na yo
pe pona ko bakisa mususu po alobi asukisi te pona ko bakisa mususu alobi tala na émission yango ndenge ozoloba ke Mura na Fivette Mayemba bato na yo opie bango ba gros bisous. En tout cas place wana soki bato azo beta lisolo bato azo lobela alobaki boy bato azo lobela azo yebisa bango makambo no soki bandimi te yoza anti-valeur bandima ata na émission wana ndengo lobi okosilisa ba anti-valeur mokamati Mura na Fivette Mayemba opesi bango gros bisous olongoli bango sikoyo batala nano soko za anti-valeur te. En tout cas yaonga na eko yebisa yo soki na eko yebisa yo pona pesi Wadol totalement raison na makambu ya yo na Wadol namoni Wadol fona pesa kaka raison po makambu to azoloba pona yo emonanaka clair po soki na koteli yo mokili penza bakokobambanga mabanga po soki natali bien Wadol alobi bien po yo oye osilisa ba anti-valeur tolongoli nanu ya yo moko anti-valeur me yo olongoli susu Mura de la presse première émission ti mokola lelo afingaka kaka yo siko olobi yete Fivette Mayemba émission liboso ekotile mbongo chaîne ne koma monétariser eza kofinga azwi mobali na mafinga akomozwa mama na ye en charge na mafinga akomolia bakode na mafinga sa mafinga ayebeli oko mosusu te sikoyo yo anti-valeur nini oye kosukisa place wana ngai na ndimeli Wadol ndenge na ndimele na makambo no mosusu. En tout cas Pamela Shekola ozali motoyo elobi yo moko osala journalisme mais pourquoi pas olobi olinga koyamba bato pourquoi pas na chaîne ino ozoyamba bato to na chaîne na yo na kuro boyekola ya ba journaliste na ndimi kaka te boyekola fo yamba moto no namonaka bandeko na biso mosusu ba congolais awa na poto ba journaliste avandaka ye moko na plateau na ye azopesa info ezoleka na mboka même inga batielanga commentaire awa papa luka osalaka no ate émission ye sport parce que mutu wana ne bandeli ayebaki te nga naza zoba akanisaki nga mpe journaliste alobi sala no ate émission ye sport atrompaki te ata asilikilaki nga mais atrompaki te kaka atrompaki ke nga naza zoba yakanisi naza journaliste mais yo ntango nyonso kobeta tolo na libumu na mokongo otanga wa journaliste eza mosala na yo me mosala yango oza na plateau oza na chaîne oza na bakamera oza na monoko oza na présence na miso ya kitoko me banda kopesa biso émission tala kaka oyo ekoleka na RTNC soki esili yovandi okomo pia info siko mpe ba anti-valeur yango olobaki oyilaki Wadol aza na raison parce que banda le 31 mai 2022 oya lelo tozali le 11 je crois juillet 2022 kanisa yo moko olekisi un mois
na 12 jours. C'est quoi un mois na 12 jours? Na une année, toi, na 12 mois. Yoko ya combien de fois? Pour na kosouk ça va anti-valeur. Alors, anti-valeur, oyo ngoko yela banani. Pour déjà olongoli Moura, olongoli Fivette Mayemba, et la kisi, olongola lisoso, Raisa Pindi. Pour Mida, nandimito olongola pour Mida, oyebiango bien, azalaka kota botamba. Ye déjà, oyeliye. Simanango banani. Biso, Pamela. Ah, ngoyao. Olingi kosomba muntuka. Sudwan. Benga. Deni Bojoma. Okosomba muntuka. Na talu moko ya kitoko. Pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.